tokotambusa sa caméra tomona ata artiste et comédien mon côté tandis que Mama Chako na habité na ba comédien asali bangoni pour Mama Chako akufeli il y a des témoignages tozozwa ata comédien mon légaté sauf Mama Bipenu. Cette assistance très concrète que vous nous apportez en médiatisant cette situation, vous montrez aux gens dans quelles conditions nous sommes en train d'organiser ces obsèques. Je vous ai entendu parler avec d'autres, l'assistant qu'on doit apporter à quelqu'un que vous connaissez, que vous admirez, qui est éprouvé. Les deux, c'est comme l'Ikelimba, comme on dit chez nous. Il n'y a pas que Mama Chako qui aura ça d'autres jours. Une autre fois, ce sera d'autres personnes, mais elle n'a jamais hésité à apporter son assistance à tout le monde. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Merci beaucoup cher internet, bonjour, bonsoir, bondi, botarte. Ça dépend yangonga bobi ko rejoindre votre humble serviteur Safari Nzinga Mubala Likuku Mambala Mwindo Mubala sans hydroquinone. Et toza na venu du stade et pas ya Mama Chako. Mama Chako a éprouvé, Mama Chako a koufeli. O ezali lipasane. Tokotambusa sa caméra. Tout le monde est artiste et comédien mon côté. Tandis que Mama Chako na habité na ba comédien asali bangoni. Pour Mama Chako akufeli, il y a des témoignages. Tozozwa ata comédien mon légaté sauf Mama Bipenu. Mais Mama Chako azanga na makamba batute. Asali nini? Ba comédien, tobi que papa Masumu azana Angola. Papa Masumu azana sur place. Mama linga na belela o Mama linga. Yo le babagane que non y est maintenant encore. Yo na ye baba encore mais Mama linga au monalité. Comme ça Jonathan Moukadi ce que ça d'accord nanga tokota na kata bongo to bimali. Bonjour papa. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Tumito yeba na kata famille ya Mama Chako. Yo zali na. Je suis Nazali Mwana ya Mama Chako, Mama ni Chako. Mwana Mama ni. OK. Tozo mona moi on soit ata artiste comédien ti. C'est-à-dire que Mama Chako o ya kufeli azali muninga na bango. Mais sauf que Mama Bipenu. Okolo banini na artiste comédien oyo basundoli Mama Chako. Oh Mama Chako Mama ya artiste azanga raté. Bon, ce que moi je sais Mama Chako azarana bango et au akufi aza mutuya ponaye, il pouvait pas même le laisser, il pouvait que cette parcelle pourrait être rassemblée des artistes, mais malheureusement on n'a pas vu. Bon, moi j'ai ongana yebi et ce que moi je connais, la Bible dit on plaît avec ce qui plaît. Et si on abandonner mutu, bon, je sais pas quoi je peux dire. Est-ce que à ta président pour de l'échange, il y a groupe sans souci au monité? Non, je l'ai pas vu hein. Namoni était là. C'est quoi le programme ya matanga izandeni? Non, programme matanga aujourd'hui c'est l'enterrement. C'est l'enterrement à partir déjà à 14h, là-bas on va se enterrer nous. Ici c'est à 13h. Des tozo requier makamuno sozo salema là-bas déjà ils sont déjà en train de préparer pour aller dans les donc les longs des allés enterrement et donc ah opé ça le lopé bozo panzana. Ah oui parce que après c'est comme ndengezalaka d'habitude quoi. Lorsque mutaba kundi mutu tout le monde ba panzana ka famille de tikala pour ba qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire le reste. OK, merci beaucoup, courage. Merci beaucoup Toza na kata lupangu epa ya Mama Chako vivaka. Mama Chako avandaka wa. Poupette la blonde motema ya Junior Wendo. Au moins sika Mama Chako avandaka. Poupette la blonde to senga mwa lisungi. Kaka ndenge zalaka ke muninga so akufeli bato mawa, bato bolingo. Boko sunga boko consoler.
Mama Shako asengi nete ke no bokundele ndeko na ete mais kaka ndenge zala kaka moi ba code moi ba enveloppe ba na signe ya mes condoléances et au sala est bien na moni pe papa azawa bonjour papa. Bonjour. Dans la caméra, tokoki koyeba na kati ya famille ya Shako ozali nani? Moi je suis l'aîné. Maman Shako c'est ma cousine, celle qui est morte évidemment c'est ma cousine. Moi je m'appelle Mathieu Yoha, je suis le grand frère pour ainsi dire. Programme ya obsèque eza bunden. Le programme, on est là en train de suivre, pour ceux qui peuvent le suivre sur Internet et sur Facebook, on est en train de procéder à la levée du corps et à l'inhumation en France. Nous, on suit pour ceux qui peuvent le suivre. Nous avons beaucoup de regrets pour nous qui avons passé de nombreuses années sans la voir, de ne pouvoir pas voir son corps ici. C'est beaucoup de regrets, mais c'est ainsi que Dieu l'a voulu et nous acceptons cela. Ok, papa, courage beaucoup. Nzambe moyebi, Nzambe mutapesaka, yebeka mutu azwaka. Donc Bible lobi eteke mutu akola, mutu akobotama, mutu pe akufa. Donc tolela na ndenge ya bo Nzambe. Merci beaucoup de cette assistance très concrète que vous nous apportez en médiatisant cette situation. Vous montrez aux gens dans quelles conditions nous sommes en train d'organiser ces obsèques. Je vous ai entendu parler avec d'autres, l'assistant qu'on doit apporter à quelqu'un que vous connaissez, que vous admirez, qui est éprouvé. Les deux, c'est comme l'Ikelemba, comme on dit chez nous. Il n'y a pas que Maman Shako qui aura ça d'autres jours. Une autre fois, ce sera d'autres personnes, mais elle n'a jamais hésité à apporter son assistance à tout le monde. Merci beaucoup de votre assistance à vous. Merci beaucoup. Chez Bisso TV nde charge ya makambu, chez Bisso TV nde makambu. Tozakaka awa tozoko barara lelo nde na poto bazokunda lelo. Biso pe na kini pe tozo panzana lelo. Biso na kini matanga ezalaka sute donc so bakundi. Marguerite sikoyo tozo monata présence ya artiste comédien mokote. Na moni Mama Beya oyo azali Mama Beya na Mama Shako bazali bana ya sans souci. Bana ya Mathieu Matondo sans souci le maréchal que ton âme repose en paix place aux Ali. Mama Beya. Bonjour Mama Beya. Bonjour papa. Namoni otiki Mama Shako te Mama Beya. Nakotika ye ata mukolo moko te. Nakotika Jackie te. Namoni ke muninga malamu na tango passe azali. Vraiment banda mercredi tozwa sangwa benganga na kolela tolalaka awa tolamukaka na lelo nde tozela makamnu se koleka kuna simande na poko to panja. Omega Kibala bino bana ya sans souci bozana partout dans le monde. Omega Kibala Mama Eyenga Sarah Moussaou 2 minutes Amanda Feza Mami Matondo Lina Lomboto boza libanda mboka tozai pa ya Mama Shako Mama Beya tala bandeko na yo baza libanda ba Omega Kibala obino bokolisi na kata groupe sans souci lobela bango telo moko bango nyonso tu bana ba Mama Eyenga ba Sarah Moussaou ba Josco bandeko nanga nyonso boza libanda na pesi bino ba mbote belé ba mes condoléances kaka na famille ya Mama Shako na bo baza na poto na biso toza awa vraiment ezali passe tozala ka bo moko malgré boza musika mais tozala kaka bo moko ndenge biso pe toza awa to simbana bino pe kuna bo simbana na yebi ke passe biso to anango yango pe bino boza nango kuna. Merci beaucoup na Mimi Matuela bomoni ke kaka na monde artistique to moni kaka artiste comédien moko na lobani baba comédien musu baba sima Jonathan Tolanda bango tore. Merci beaucoup kaka to moni artiste comédien oyo bazawa ya groupe ya Mama Shako mais baninga na ye basala musala baninga na ye ya lisano na yoki les gens na ba témoignage eza kaka Mama Bipendo muto oyo baba monaki. Maman bonjour. Bonjour papa. Tala caméra se présenter aux Alinani na kati ya matanga auto na famille ya Mama Shako. Na se présenter ngai Wivine Mbelu nazali mwana nazali actrice epai ya Mama Shako. Actrice ya Mama Shako
Donc banda bovania wakaka bino na bino kaka ata artiste moko monité. Tenant to monité to saka biso bana na ye na libota na ye na ye moko Mama Chako nde to salia. Est-ce que ça la bino bien? Comment on a bon, zo sala biso bien te to sa nini mutazana raison na ye o ya kopesa. Mais banda mbayoka ki sangona po e banda ki non nungu ke Chako nde akufi. Tango bayoka ki wana effect baza mobiliser ba ya kota leza ya solo to ya lokuta. Malgré ba kota ki pe na ba internet ba mona ki ke eza yete eza ndeko na ye. Na souci wana ya muninga abungisi ndeko. Na mboka musika bonga kata mutu abeli une semaine 2 semaines mais alali pa la mukite. Et osala bino ndenge nini. Soki ezala ki bango e ke Chako aya kite banga ba sa ndenge nini, banga ba loba nini. Mais ce qu'on a retour bango nde ba yete. Jonathan Moukadi, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Tous continuer. Maman, bonjour. Bonjour. T'as la caméra. Kombono nani, ozali nani, nakata famille ya Maman Jackie Chako. Ah, merci. Kombono Ker Comblé, Landrine. Dans Naza, coordonnatrice, il y a groupe Académie des Stars de Maman Chako. Donc, Baeba Sotozo Monakara Awa, Bananaï. Bananaï, ba collègue naï, ba zatika bananaï. Et tant aux qui sont que maman bengi bino na ebite soki maman muta abenga ki bino ke maman ku feli li pasa. Yo ka onde. Donc nalinga kuna piqué crise pour batba benga ngali boso ba ebise ngate keza maman Brigitte mutakufi. Donc ba benga nga ke maman de akufi. OK, maman kufi ndenge nini. Non qui donc serenga na pas simoko boye. Nena bina benga na ko benga mama ye moko na numéro na ye na bengi mama da yambinga ker mama no Brigitte nde na ki motema passe parce que na sola vraiment penaye une fois eza pena bablo muso atinda tozoa déjà a na famille Chako tellement tozara mingi na famille Chako donc tozora pe ya moso mama Brigitte atindi ozui donc aza vraiment maman na biso nde tozara na mama Chako mama Jackie ndenge pe tozara na mama Brigitte donc ça fait mal. OK, ça fait mal au cœur et ça lui passe na motema. Maman, bonjour. Bonjour papa. Toko yeba kombo na yo zalina ni yo pe kaka actrice kaka ya Mama Chako kaka. Non, kombo nanga José Betu Okapi, naza pe artiste et comédien mais na groupe ya président Cheko Matondo. Cheko Matondo. OK. Merci beaucoup na président Cheko Matondo. Cheko atako yete mais quand même au délégué. Ezalaka ata présence c'est noté mais Maman y a présenté le groupe, il y a Yokason, groupe Yokason, c'est ça non? Yokason. Mais à quoi y a Zanandila? Dans Yaki parce que maman Aza maman moro, donc maman moro malam, maman moro bobo, puis maman Chako on a joué ne peut pas film même sous na katia groupe Yokason na ebi film même sous na sala na e Azara tata mosinanga. Ngapeto noga ki sangwana liwa. Noki la José yum to sara bate noki maman Chako kunga maman Chako kufi. Mama Chako kufa na ebate na ndeni ndena mekaki ko vérifier na baninga ba bisinga note eza Mama Chako te eza leki eza lipasa na ye yango esali ke fallait peto ya kaka to mona na tant que maman tozala na e bien. OK, merci beaucoup na président Cheko olongo liba comédie Sony. Président Cheko, merci beaucoup mais bi eza kaka. Maman bonjour. Oui, bonjour papa. Toko yeba kombo na yo zali. Kombo na ngezali Mama Bidozer. Nous sommes actrice président Cheko. OK. Donc tant liwa o sango et pesi biso to passi. Tant peut-être Cheko ebisinga bino président na zobela mena osanga te poto beta Mama Chako biloko mwa makasi. Donc il faut na ko se présenter. Yango na ye ko kabrama na Mama Chako. Merci beaucoup Kokabola Mawana Mama Chako, merci beaucoup président Cheko na ndenge utindi délégation na yo et sali biso zo bien. Mwana oyo bomoni mwana meaza mwana muke na nzoto maza mukolo na makanisi. Do ye mutasimbi groupe ya Mama Chako. Papa bonjour. Bonjour. Mokile yebi kombo noté tantôt il y a des fanatiques na biso mususu babota misiko yo. Ba ebiote mais na kisasa au sala déjà combo na groupe sans souci au longa groupe sans souci Mama Chako abenda yo na groupe na vrai faux eza bon pesa combo na yo kombo na Christian Bokongo papa Bokongo Mboma na kati ya groupe ozana naza directeur artistique réalisateur assistant et réalisateur ya groupe Académie des Stars International de Mama Chako.
azana mutu azana charge belé ko kamba batata lokola ba mama pe lokola ba mama be yawana mena namoni ya jotin ya jo pas éprouvé. Oh c'est vrai ya jo ba condoléances place aux ali akufeli nani akufeli bokilo na ye même ngamone naza bona za pe éprouvé yo akufeli bokilo nakufeli mama leki na grand-mère na ngai. Oh là ba mes condoléances na wuti na chaîne na biso chez biso TV chez biso télévision to pesi yo ba condoléances courage ezaliwa ezanzela biso nyonso surtout to koka. Merci beaucoup. Naoki Mungonga Mama Chako to kota to zo Mama Chako. Azoko se partager souci na ye na ba famille na ye na libota oyo elandi ye Mama Chako bonjour. Tikanga na pardon Mama Chako. Maman. Bon comprendre ye eza choc et kobungisa lipasa na ye eza normal il faut bon comprendre ye tozwa na biso ye moment opportun. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Oui, toza en face et pas ya Mama Chako na banakine en face à banakine tozwa ba témoignage ya Mama Chako te mutu atakufi mais regret zali Mama Chako akufeli oyo ezali lipasa na ye. Donc lipasa na ye eza Mama Chako mais bato baba voisin ya Mama Chako bazo regretter concernant ya artiste comédien bazo mona artiste moroté. Maman bonjour. Bonjour papa. Envoyez ba kombo na yo. Mama Yvette. Mama Yvette. T'as la caméra, est-ce que nenge oza voisine ya Mama Chako? Est-ce que matanga oyo ozomona artiste comédien? Ata moko te na okamwa kuto monte na otuna bino kende nini ba artiste comédien ba omona na te ba Mama Chako ba saleli théâtre tangwa kala donc aumeli na théâtre mais akufeli ata ezalaka toyebi pe te po makambo so ezangaka te mais na tanga kokufela faut ko assister quand même muninga akufeli o azali pasa neza iye po ba uta libumu moko place ta moko bo monani te ba artiste na regretter makasi Est-ce que attends groupe na bango ya groupe sans souci ata même président poudre ata muto mozo mona président poudre na monete po na tuni pe yo président poudre na moni ete na moni mutu te namoni mutu te ba papa Masumu ba président Lombe moni mutu te président Lombe na moni ete même ba Irsil Baleya banado na moni mutu te na okamwa kutu ba Gabriel na moni mutu te yango moto na otuna oke Mama Chako akufeli Mama Chako asaleli ba mama linga asaleli te na moni ka mabi pendu à part mabi pendu na moni mutu te na linga oyo baba bazale na moni ka mabi pendu na moni mutu te. Ok, merci. Biso toza en face bo so bazoya to mona bangoti. Pona mona mama bipendo telema ki awa na pesi ekutumbote. Ando ma bipendo na moni mututi. Merci beaucoup. De côté ça bien té vraiment. Ok, merci beaucoup bino moko bozo mona ndenge ba témoignage ezo sopana. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.